par rapport ndenge batu bamona Kabila za danger okenga na mona Kabila sa koma mbwa kopal mingi mingi Raïs mingi mingi Raïs mingi mingi Raïs Kabila c'est un gourmand politique toyoki batu moko boye baza koloba mabe bako finga Raïs et c'est pas ici bino petit moko boya muke aza bako tinda ya finga Raïs c'est pas ici bino ndenge batu bamona Kabila za danger okenga na mona Kabila sa koma mbwa kopal yango nalingi na yebisa petit wana keba muto oza komeka na ye muta pesi président na bokonzi keba tuna président de la république muto wana za nani keba je n'ai pas peur de Kabila na kobandela makambo mbala mibale te na yebiso susu keba c'est pour cela que je marche en ville naza très tranquille mingi mingi Raïs mingi mingi Raïs cour constitutionnelle sera bimisi arrêt à la définitive oui bien autre oui mais ça la loi moko loba soki erreur matériel moko glissaki cour azana droit à revenir na arrêt na ye vous comprendre oui tina kena iko soutenir ba Daniel Safou ayi pour ouvrir la boîte au Pandore à erreur matérielle cour à reconnaître qu'il y a une erreur matérielle à réhabiliter bango à réhabiliter bango te à réhabiliter bango à réhabiliter bango te donc mukoko keba petit keba je suis prêt pour la mort pour mon pays ça je l'ai dit soko continuer o eza premier avertissement ndengona te ça olingo vacciner nga kobanga donc okotisa erreur matérielle cour a jugé soki yo Shadari na Fayulu na gagnaki élection erreur matérielle naza na ba preuve na Raïs touche pas Kabila ndenga zana ku kotanga ete Kabila égale le mal na kana méchant po kopo yo tozoki yango na makila na ndenga blague te tant to pesi binango na pété toza ba yuma te toza ba momi na binote na niveau mayele pe comme na mayele na bisote to l'équipe bino pe na mayele si tu veux m'appeler pour me dire que aux la sécurité ça olingo vacciner nga kobanga eh muso bokanise to senga bino charité za charité te eza charité te eza ba corps o bo signaki to signaki na mikolo za koyawa na kobimisa corps wana accord FCC cash bozela bokomona na kobimisa ngo eza ndengo na te bokomona makambo nini ekomamaki na kati respect des accords c'est un gourmand politique coalition wana vraiment même Zambé na lola lingana ngoti lokola bo mesala na bino ko respecter ba corps te bokanisaki ke biso toyebi te toyebi trop c'est trop d'ailleurs coalition ngapela lingango soute bobebisi déjà Kabila za sous partenaire na bisoto na moto ke na cohabitation to sala gouvernement na FCC bino pe garder présidence na bino to bengani bino kaka to sali gouvernement na FCC pour na majorité na assemblée nyoso ya ndengo na te bazole nga ba ebisa batu ke dans un an gouvernement obimateti dans un an ba dissoudre assemblée nationale dissoudre soza bobali soki tomoni gouvernement mona ba bilongi ya ba miyibi gouvernement na ekozala mal à l'aise na mboka. Si vous êtes garçon là, dissoudre. Mais boye bake constitution wana so botangi yango bien tête otangi sabino yango. Acte liboso une manifestation ya munene photo sala lundi 22 biso nyonso toko marcher ko banda échanger alimentaire tina palais du peuple. Pourquoi pour n'avoir ezali ke petro na mukoko na babwamba wewa na yeba basala mobulu pour élection ya bureau séné salama te botiande candidat na bino total soki boza na majorité candidat na biso a ko gagner élection na Sénat le 22 biso nyonso wapi palais du peuple le 22 biso nyonso wapi palais du peuple
autorisation si tozwaki yango banda le 12. Banda le 12 si tozwaki autorisation. Yo yaka oyako déranger élection. Ba moto etika ya biso. Tozela bino. Na besoin de moto. Toko satisfaire bino. C'est le FCC. Mais nazolo bana bato FCC tout simplement. Baeba ke o bazo rêver wana etika o salamati. Lokola bino boleki mokili mo makasi toko satisfaire bino. Lokola bokanisi bakamwana sampo baboma na para bino baleki biso na koyeba ba geste wana toko l'accès toko satisfaire bino. Tozela bino lundi. Mais après lundi, biso nyonso manifestation munene toko réclamer la vérité de toko zonga na preuve matérielle na cour constitutionnelle. Toza nango. Maboko pona raïs. Na bengisi bakabiliste nyonso. Na ya FCC, na bazaka na FCC te, na basalaka politique te. Biso nyonso na mikoleza koya na kobenga bino tokosala marche munene pona kosenga rupture entre biso na cash. Nengola te. Na kati ya UDPS, oyo baza déjà batu ya FCC. Mais baza na UDPS bakomi kolinga kokanga parti en otage. Tellement bango baza na signature. C'est-à-dire na signature wana c'est que bazolinga ba étouffer UDPS. Bakomisa UDPS o babengi palu. Ndenge palu peut perdre longola e minu nyonso na munoko. FCC na cash libala abu. Abu. Tolinga ngo soute. Biso na bino orange. Coalition wana toboy yango. Kabila za sous partenaire na biso te. Coalition wana vraiment même Zambé na lola lingana yango te. Pona kosilisa na lobi na osusu petit frère Keba. Raïsa muninga na ote. Blocage ya Congo eza Monsieur Kabila. Ape muninga l'autre relaté. Idée boza nango wana ya gouvernement d'union nationale eza te. Si vous avez peur, gardez votre peur chez vous. FCC toza na majorité na biso, nous allons nous assumer. Kabila c'est le mal du Congo. Ozo bomba gouvernement, obombi gouvernement. Mbongo eza kolimwa na kesa l'état batuna te. Kabila égale Satan. Penazoye bisabato ba Hollanda mission. Ne m'appelez pas pour m'intimider, me demander ma sécurité. Est-ce que vous avez la sécurité? Ouais. Wana bolinga boko tsanga kobanga. Biso, ba gardien de la révolution, tosi tosiliki. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Coalition FCC caché ça la nini? Kabila ndazo lingake azwa ba poste ya minene ya intérieur pour maîtriser ba soldats. Abanda kosala ba biloko bazo sala ba côté ya ba est kuna. Rando biso na bino orange. C'est un président honoraire oyo olia vanda na e alingi nde sikoyo asuka na boloko. Mingi. Ba comprenaka te makambo ya politique ndenge kendaka. Président zo bloqué gouvernement. C'est Kabila qui veut avoir ba poste oyo pour aya soka zu ministre de justice azana Sénat asa la cour d'état constitutionnel. Eza acte 1, acte 2 eza koya mikolo oyo. Mingi. Si vous avez peur, gardez votre peur chez vous. Mingi. Maboko pona raïs. Je n'ai pas peur de Kabila. C'est pour cela que je marche en ville Naza très tranquille. Quinois et Quinois, je tiens à vous informer que, compte tenu du climat tendu dans la capitale, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a interdit toutes les marches. Il a reçu beaucoup de sollicitations et compte tenu de différentes lettres, il n'a pas pris acte et il a instruit la police de prendre les dispositions idoines. Nous demandons aux compatriotes de respecter la loi. Tout celui qui osera démarcher ou de trouver le public pendant cette semaine
va trouver la police sur son chemin. La police sera stricte, ferme, mais dans le respect des droits de l'homme.